Coucou la famille. Coucou. Coucou la famille. Bonjour, 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 bonjour. Le jeudi les 25. Hein? Ouais, mais les autres qui est jeudi les 25 avril 2024. Bonjour à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Ningana, ningana, ningana. Telema, Sokola, Tambola, Yaya. Kinde luka musala, musala papa, musala maman. Voilà, bande konanga, bambote ebele. Tous au moins 10 minutes à réflexion. Et puis, to kinde na ba misala na biso kande to salaka. Bonjour et bonjour. Ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Et puis, boboto bondeko, na bande konapse église catholique. Ba salam. Voilà, bah salam alaikum. Nabande comme ça, bah musulman, ma tondo na kimbangiste, toute tendance confondue. Boza, bienvenue dans ce les baoba. En tout cas, bozala malamu et ça l'ira toujours bien. Voilà, bande konangai semaine oyo, eza semaine so botali na ba chaîne na biso, tozolo belamingi likambu ekoyaki na Belgique. Oyo ya mwana biso pe a son âme Jérémie asila ikoti ka biso na ba condition moko oyo eza penza très difficile à comprendre. Beaucoup de choses eza caché, beaucoup de choses ezo batu bazo comprendre était atiki penza mokili na ba point d'interrogation bande konanga esali pasi na mawa yango wana bandeko toza kolobela puis tos lelo na ye to fungola moi ba fenêtre ya mike pour na ko comprendre aussi la vie. Et puis voilà nandenge na slogan toyaka nango na bon matin toyaka ko encourager batu basala bande konangai parce que yango ndeza papa yango ndeza maman nzamba lobaki celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alobaki na mutu nyonso, alobaki na mwasi, alobaki na mobali. Alobaki ka ateke na mobali, mobali nde asala aya nango nyonso na ndaku mwasi avanda, mwasi ata ovandi mais okosala ka pe na ndaku okomba ndaku okobongisa okolamba, okobongisa bilamba bana okorepasser, okosala boydon na mokilo to yaki kaka pona to sala. Mutu monga alobaki ngala sala raté. Surtout na bapoto awa c'est pas facile ozwa mwana musala asalela ko ba misala wana nyonso bazana bango ba o bazana bambongo ebele même ba congolais pe ebele bazana poto bazana bana misala mais ce n'est pas donné à tout le monde. Loi ezaka toujours na ba exception nango mais biso ba ototikali biso ba ta classe moyenne pas ma classe ya CCT toza quand même ma classe moyenne. En tout cas tout ça la misala na banda kuna biso moko. Voilà, donc de temps à autre koki pe ko bengisa mutu ayele msusu 1 heure asungi autant bana bazalaki na mike basungi a repasser abungisi a sokoli mais le quoi batu bakoli na bango o etikali to sala biso moko. Voilà, bande konanga eza vraiment pas sina mawa yom to la émission partager liker comment ndenge ndeko na biso a perdre mwana na ye. Bongana lelo na tongo na ye ko épingler angle moko ndeko mama lobaki ye moko alobike abande ko zwa temps na mwana te. Donc soka uti musala bande ko vanda tam soka 20 minutes ba sololi a oza bien ndenge nini boye après esil balali na bango mwana pe période moko azaki na internat. Donc bande konanga bazaki peta na temps mingi te parce que maman aussi abande ko kini musala. Voilà, maman bande ko sala bande konanga musala ndenge zawana ndenge loi penze lobi temps plein o ezaka temps plein reconnu eza ça dépend ya mboka na mboka. Bamboka mso eza 7h30 bamboka mso eza 8h du temps bamboka mso eza 8h30 pono mona temps plein et que ne ba 9h et que ne 10h du temps et que ne ba 11h eza rare. Donc ce que zo sala 9h yeba ke e comme place moboé oye au sala 4h ba oloba ke non il faut au sala ki mingi période oyo to diminuer ba air parce que lem susu ba shift mso ezaka milai au sali nwango mais e comme côté mso ba pesi au congé ou bien soit ba tuni olingi to futu ngo mbongo ou bien soit ba réduire yo ba temps au mona lem susu lundi au sali 9h du temps au sali mardi 9h du temps et comme mercredi au sali 2h du temps ou bien au sali kaka au sali pété
ba ofuta yo parce que eza ba air na yo eza kuna na kati. Alors ba misala pe eza ebele oyo basalaka babandi na tongo le mso babandi 6 heures ba mso babanda 5 heures ba mso babandi ezali nango ebele pe ya bien oyo eza ke type oya kosukisa ntango mosusu na 14 heures mso pe 15 heures ba mso po bandi 8 heures aussi 16 heures ba heure wana ezali oyo eza ke yo mama surtout ba mama ezo permettre yo ozala na ndako pona kozwa ba soin ya bana après école eza très nécessaire tant bana bazo mona yo bana bazo ko sepela oza wana ozile msuta ya kobeta na bango ba jeu ba carte kobeta na bango ba masolo akala ba kozana ba temps ebele te msupa olakisa bango ba nzembo ozana temps ebele te bana bakota na ba ordinateur bakota bikota kota parce que déjà so ba yena bandako ba 16h ba 17h ça dépend au moins déjà ba yewana baza déjà moins fatigué l'école tant le bana bango ato lamba to lia balé tant wana nyoso ato totalement muke ndenge ni école journée na yo le kaki ndenge ni moi nazo expliquer ne journée na yo le kaki bozo seka bozo solo la tant mususu le kaki bien te pona nini tant musu professeur wana na linga ka ete poni soko lingete cela veut dire que cours na epé okozwango te donc babilo parce que arosalo kana ite mais yo moko ozana motivé te ya kotanga cours wana bozo so na bana zo pesa yeba ozo la kisabana na yo vi biso nde mutu foto la kisabango siko yo yebisanga mama ozana yo na tante ya ko la kisamona na yo vi siko yo yebisanga olingi nani ala kisela o mwana na poser bilo ba question bilo ba mama yo mama ozana tante ya ko la kisamona na yo vi ndenge ni kotambola ndenge ni kosala boy siko yebisanga olingi nani azwa place na yo siko ala kisamona wana nzela siko mwana oyo azu siko chance wana te na ndako balakisa ye nzela cela veut dire parce que mutu il faut ka balakisa ye nzela même soso alakisa bana na ndeni okeko luka abimina bango azolakisa bango na salaka munoko boy na salaka boy soka moni mona komi capable nde abengani ye bandi ko bengana bango bokende pe ko luka ndenge pe biso pe so bana biso bakoli obandi ko yebise c'est le moment sikoyo oye bandeni bafutela kandaku oye bandenge ni basalaka boy ou bien soko kovanda il faut obanda ko contribuer oye bake mbongo ba contribuaka pona ko soba bloka kolia pona ko sala boy ezate ke mama oza lokoso oza papa oza lokoso olingi ozwa mbongo mwana te ozola kisa yenzela il faut que ça lango comme na 19 ans 20 ans azui mo ba job na yazo sala il faut contribuer na ndako ezate ke ambongo mwana na ngeza mbongo na ye moko asala ba mo ba besoin na ye te il faut yeba ke kaka na muke wana akolongo la pourcentage moko a contribuer au PC ta charge ya mapa au PC ta charge ya boye a charge ya courant yonde mutu bando siko kofuta wifi andako yo siko zui charge oyo yo zo sala wifi andako ezaka autant ekomi ya yo gaz ezalaka boy ekomi ya mwana boy donc au PC ozo lakisa ye ce n'est pas que ba parents musu bakanisaka bazo nyokola bana mwana nga fo zala l'aise te soko lakisi ete atanga okola akozana na problème ya kofuta na problème ya ko contribuer au mona mobali muso azana mbongo mais azokoka ko contribuer te tellement yo lakisa ke mbongo ba bombaka fo bombaka mbongo na yo tu ekokisa monta moko boye osomba voiture osomba ndaku osomba loko moko munene siko mwana na mutu na ya tike ngana ko ningina somba avion na inga somba jet privé donc na ko contribuer te ti mukolo mbongo wane ko kokisa jet privé tela idée sko pesa mwana banda bomba kambo mwasi baso benga na ye na basi nyonso ba benga na mwana nao akaba tete ngana kovana mobala maboko makasi boite ye na motema na yebike papa na ya lobaki mbongo foko bomba ngo ti ekokisa objectif moko boy ezalaka te atozana objectif andenge ni ozo bomba mais ba circonstance musu eyaka brisque maka pan eye o eso senga ke il faut bimisa mbongo siko yo éducation yo pesa mwana nao parce que azaki na kati ya ndako na yo avant tiko bana biso bazo umela na bandako baokoma ba 24 ans ba 25 ans ba 30 ans bazokoma bandako pe komi pasi bazovana na bati ndako mais abanda ko contribuer
ezata bomba kambongo na ye o bomba kambongo na yo jour ozwan okobima non 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 akoyeba nzela te. Donc nazongi na sujet liwa ya mwana na biso ezo lakisa biso ke biso ba parents surtout biso ba maman faut tozalaka plus na bana toluka ba misala oyo eko permettre biso tozala pembeni ya bana yango bomonaka mboka oyo yuke eza mboka moko babula yango bakanise makambo wana o biso ba mama ebele na yuke tosalaka na biso temps plein te omona mama okoma osala temps plein le bana nyonso pena bakoli nde abaksi ba heure na ye et puis tozala ba misala ya ba 2 heures du temps ezali ya 4 heures du temps ezali neti na Danemark musala 2 heures du temps ezala te musala 4 heures du temps ezala rare. Donc misala nyonso presque vous ezala temps plein mais bien nango ezali ke okopona ozana facilité ya ko sala musala penza ezo ko encadrer yo pena bana à part tant mususu musala même musala wa bakoko wana ba komisi dia bana bango bakoli au moins bango basala kata muso à partir ba 17h et keti côté kuna ba o bazana bana au moins bazo sala penda banda penda 8h abanda penda 7h parce que surtout so bozami balé na kachanda c'est facile maman o lamukaka na tongo o bandaka musala avant ozonga na ndako avant pona occuper bana occuper mwandako na avant la na butu obongisi bilamba na bango ba uniforme na bango papa soka la muki na tongo ya kozwa mutala musala ta musazo banda mwa tard abongisi bana après akeko tika bango na tongo ezaka problème te mais na herba zongaka kolingaka te bana no bazongaka bango moko bazalaka bango mona kacha ndako ba bêtise ezalaka ebele to mona bana mususu balingani bango na bango bakoma kosala ba bêtise bana mususu ba cousin bazaka na kacha bandako ba biza bana ebele même na ba Congo wana bana ebele ba biza bango na ba cousin ndeka bomona ka ba cousin wana o oncle na nga moko boye o ndeko na nga moko boye na zwa ou bien ka batu mo boye bi yete azana mukanda te bozui anatanda zo vande pa na bino yo bani ko tikila e bana oyebi ete so na Congo banda ko violer batu oyebi orientation sexuelle na ete akoko ko yape ay komisi bana no yo abiser bango bani ebelo bomona ba témoignage na bango kaka so inga le orientation sexuelle ngi koma kaka basi bien mibali parce que ba abuser kinga okotuna nani proche parent oncle cousin nani parce que nini mama yo zala ki na ndaku te obande ko pesa tante parce que so za na ndaku okomona quand même que moi non ça ne va pas moi non na mona ki lobe banda otambola bien lelo poni ozotambola ko tengama qu'est-ce qui ne va pas bwana nanga longola toyoka bana biso sonité moi na 12 ans 13 ans longola no bilamba na talao eloko nini et ça ne va pas hôtelier petit na sima okowe komona ke mwana na sima aza sumala mute emso afungwama musomba ebima donc oyo pe ko comprendre. Donc mais biso sikoyo ba mama mikolo yo toza ozana mboka moko mais olingo vivre na 2 pays bandeko mbwa zali na makolo 4 mais atambola kana nzela moko mais yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi eza kitoko te to boyi te Congo eza mboka na biso Congo eza mboka okondela mso yo sepeli okene na tanga chômage okene ko vanda kuna eza mais pesa na priorité na place ozali contribuer na mboka ozali ozo peso musale peso ndaku ezo considérer yo so pe baye ba beti na nini na bango na système kombono ezali mais ko pesa priorité na mboka oyo te ezo considérer d'abord yo te ato tongi ndaku kuna ato sali biba bien kuna ezaka lobake okene pa bata théâtre ba bwa kaka yo pono yebana okene pa ba musicien pesa ba mbongo ba bwa kaka yo mais yo moko aswa boy bata ba beti na ba ordinateur na ba yeba te comme on écoute ko bimate ba yeba pe bolam oyo salite mais tu te sacrifies oyebi pe lobinote oyebi pe ajini no kotika mukili ote. D'abord, si sepeli sa place aux ali. Bana oyo basenga ki bana mukilité. Yondo sepela ki eto bota nazana bana. Pesa bana wana vie, pesa bana wana temps. La kisa bango nzela. Bana mobimba bamona kaka papa bakenaka kotonga na kisasa, bakenaka kotonga na kisasa, bien papa so baka babilamba, papa yakaka na ba voiture chère, papa sala kaka boy, mais bana wana bazana tante. Papa zo sala mingi azana taya bana na été parce que nini alika ka somba voiture chère
Mais yebisanga bande ko voiture ko éduquer bana. Eza moyen de transport. Tant sou bana ko batanga na bango pembe na ndaku. O kende ko tikaka bango pe na voiture te. Nga ba voisin nga zali awa bana bazaka pembe azana ba voiture. Mais ba kende ko tika bana na voiture te. Bon ok no tike po ani kala amemi bango kala makolo bo atiki bango aye ko zonga na ina makolo. Zomona. Après que azou bango pe kana makolo. Si ko voiture ngo tam susu e bana bazo utiliser na bango ngote. Mais yo siko mutu na okaka na somba voiture na sala boye ozo tondisa bilamba na kacha bandaku to tondisa ka ba sapatu bilamba biloko ebele bele à la fin bilamba musukutu tozo utiliser ngote. Mais mbongo ozo kene ni ko sala oza na temps ya bana na ote. Mais soki pe ozui temps plein te. L'état tikaka mutu nzala te. Surtout ba femme seule. Quand tu es seule, kobo manso to ke sa temps plein te. Et puis oza pe nanda kuta mususu ya council te. Donc neti biso awa ou bi oza nanda kuto lo ba ya l'état te. Hein? Ba casa populaire. O banani ba bengaka bato ya Italie. Ozui chance wana te ba HLM. Oza na temps nanda ku privé. Okende ko sala temps plein pourquoi? Parce que ça la temps oyo moni ke bana na nga ba ozala bona ozala na bango nazala bango ngai moko pesa temps na bana nao l'état ko bakisela mbongo ndako l'état ko sunga yo okozanga ko lia na ko melate okozanga peut-être à chaque mois au bomba ta mois 100 mois 50 à côté mois 200 parce que ozana bana ba futa bango chaque semaine ba futa bango pe bien. Malgré bakati bazofutaka bana misatu me bafutaka bango bien nga na vandi na Danemark na bi non so na botaki bana seti na mboko mbe na yebite mbe nga na tonga banda kwa kitoko bafutaka bana quand je vous dis na Londres bafutaka bana très bien et ça très bien malgré ce que komi oboti misatu ba ofuta misatu me 4e ba ofuta été mais 4e wana pe na mbongo ba yaya na akolia pe bien. Siko pona nini okende sikoyo o sacrifier bana na yo okende ko sala ka ba temple o ezake tango po sali yango l'état pe akopeso ba aide malunga te moko pe linga o lia pe bongo l'état parce que musala o yoke sala 4 heures du temps 6 heures du temps tango zongi na ndako pa ko sala to sala ka pe na ndako yo mona mama ni na ye na ndako avandi kaka pe mi bu. Oko kota ka bomba moko yo wana obandisi cuisine makusa olambi boy na boy ozotala bilamba izo baluka na machine obimisi osali boso koli basani osali boye obamsu bazaka na machine osokola basani te ata ko tozala machine yango biso batozana yango basani ekota akuna yango mote basani yango betango ekota akuna il faut toujours rincer soko po rincer ngote machine ezaka na manyuka te. Donc soki pe mwana na biso akomaki na ba orientation mabe na kati ya site o bazo benga blog soki Roblox o mwana koti ya mikoti sikuna parce que azaki na tante ya azaki na muto solo na yete il se sentait seul mama azalaka te akina ne musala azonga na pokwa yebo muto alobi azaki na tante ya kovana na mwana osala ni akotanga azana ba devoir te tango amoni akokota siko na système wana akoti siko bana obalinga ko découvrir makambo akesu ko découvrir ba makambo moko boy na faiblesse wana sikoyo akoti yango ake ko signer ti pacte na satana ti satan lobi pesa boy okosala boy na age moko ko accéder na boy ya lobi so na comme na age wana na okokate biloko zo senga na okokata bi atuka soki te okufa il faut tu dois laisser ma terre abia tete ngala tiki. Oh, non, bazonga simate. Place au koti, bazonga simate. Ezakaka oui. Ce qui au salengote, ozo kufa. Okufa na dati boye. Liwana we kozala boye. Sinote, mais, yebisanga. Moi na komi na suka osani. Et puis na ba âge ba 15 ans, ba 16 ans. Mutu ezana ngo faible. Andimi na e. Parce que azo mona nepe sans sa vie. Parce que yo bete la ke masolote ayaka osani na mokili. Mokili awo epesaka nini. Pona nini to yaka na mokili. Pona nzamba sala ka biso na mokili. Mokili o ezandenge ni. O lakisa mwana bonheur a mokili te. Metanga okota kuna bien après tout. Na osala eloko te. Alors bande konanga to komokoma na suka ya conseil ya tongo. C'est juste pour vous dire que musala eza papa, musala eza mama. Mais ko kansa te yo maman tozo sala part time. Ta ya moke ozo sala te. Ozo sala ka à temps plein. Parce que tango ya na ndaku oko sala lisu pona bana oko vanda ka ndenge wana te
okovanda na pona bana, okosolola na bana, okosakana na bana, okokozwa pe ozwi bana na école, ole bozonga directement, bokei na ndaku na restaurant bole, ole bozonga directement na ndaku, omemi bango na terrain mo bobanda bango suko sakana, osomeli bango ba glace, osomeli bango boye, omemi bango tamusu na shopping vendredi, samedi, donc oza na temps ya bana. Moi na pesa na ba idée ya kokota kota ba bisika moko boya ebike ero tozana mama mama lo baki to sala boy programme na biso eza boy okoko tracer même osali pendant tracer lundi après classe to sala ka boy mardi to sala ka boy mercredi bana na la Belgique ba 6 à 12h to zwa ka bana na ke na beti na bango tour to ke boy mais je au seul horaire na yo o ezaki osoba pe ba jeu mususu o ezaki ba beta kango na mesa ba banini kotambusa bana bande konanga il faut sala ngweza musala parce que tu as voulu bana wana bazala pona bana wana lelo bazala bato asima te bino mo bo comprendre bato asima bazala na musala wana te eza musala ya mabe eza ka musala ya malamu te même nzamba lingi yango te donc bana belé ba parents belé en tout cas il faut tout accepter ka dini na biso responsabilité na biso ke soki bana na biso bazo beba biso pe ba parents oza responsable parce que soki oza responsable ya makasi to boite bana bako beba mais okoko gagner belé ata soki mwana tengami omona okoma na kwemo boy alobi te fona zonga mutu mama na ngalinga biloko aboyete ozo comprendre bandeko bosala kango eloko lingo pekisa mwana pekisa bandeko ata zo yoka te yo continue ko pekisa au moins un jour aotika et puis un jour ça maman na tika makambo wana parce que yo banda olinga ngote mais soki ozo tala kana misu boye na sena lobeli une fois yo kitete mwana balobi mema mukumba ya botika la malamu bo partager vidéo bo liker vraiment so yo posana ba conseil concernant biso ba maman ndeni to koko sala pona bana na biso ba kota na buzoba te koma yango na se ou bien benga mama la danoise na 0044 74 38 03 16 23 yaka to partager et vous allez bien. À bon attendeur, salut, bye bye, bisous, bye bye.